Joyeux anniversaire la stratège. Thank you so much, papa. Et le lot moni yo na kati ya Marrakech. Yes. Tina na voyage nous allons. It's my birthday, 50 ans d'âge, papa. Nous avons passé la grâce, 51 heures. Ok. Si vous avez dit ça, yo olingi ko influencer ba tu vas vivre le col là yo. Mais ba toi na so bazana makokité. Comment toi tu fais pour vivre ta vie? Papa na joka makomi na cha. Bible yebisi biso ke to pambwama. Nzambe sa pambola biso depuis la jeunesse. Tous allons déjà béni. Et puis yebisi biso kende ko cultiver. Ya wana ngasko na zo biloko o ya bia ya loba na bana ko cultiver ngo na vie na nga ya wana na vivre ngo yango pe na ka ko communiquer na peuple de Dieu parce que c'est ma mission. OK. Yes. Donc si ko yo vivre la vie à pauvreté ou bien au croyait kana ba bateau va chasser la pauvreté, esprit de pauvreté, ce qui n'est pas croyant. Non, parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, papa. Alors, il n'y a qu'une condamnation pour tous qui vivent en Jésus-Christ. Et si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez vraiment libre. Dans ma commune, on a vendu son katinanga. Il y a un comment qui veut vivre pour vivre ma promesse aux Zambé et c'est à l'Oba. La loi établie lien les alarata on a la captivité maintenant na joie conscience nanga na ja Yesu et Yesu wana kota kati nanga donc pauvreté nanga toyebanité. Mais si koyo oloba nini na bato yo babanda ko kata esprit de pauvreté mais si le lokuto attends que Turquie a pamba na 2 ans banda 5 ans ba kata esprit de pauvreté mais attends que holiday ya pamba na Turquie kenda to oloba na bango nini mais bazana église na zo bisa bato babima na kati ya Osée 4:6 ngaité. Mon peuple a détruit faute de manque des enseignements. Enseignement bandoki eza tellement mingi zo tia batu na père. Oh non, oui. C'est moi qui ndoki belé kat chasser des démons, loi établie, ba loi familiale, ba lien ya lien ngo suko to kata mo tikan. Na ko kata kan tikan na zaina ba lien ba mbunda papa na ebra Yesu te. Maintenant j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, lien a une place te. Pourquoi le bini l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et ma conscience me dit que je crains Dieu. Alors non kenan ndoki wa. Jérémie 1:19 ils me feront la guerre papa. Mais ils me verront pas combat il faut y a. Mais ba veut que ngate parce que wazakati na ngazambinga. Ya mwana na vivre vie oyo nazo cultiver o nzamba lobala. Alors sikoyo bato belende bazawana na kati na bonzambe soi-disant. Donc bazo vivre na bango selo ba slogan. Moi nzambe fa bima na biloko oya ba slogan. Je serai béni, je serai la tête. Ya ezabio mais si le bazo vivre na limitation. Muto azana poto azana nationalité Turquie pambeza 3 heures du temps. Na ana Marrakech. Oui, na Marrakech na Maroc. 3 heures du temps vol. Na voyager parce que nazo cultiver mbongo aussi ba prima on a banque. Alors mbongo po ya pa nanga esengenga na luka yango. Yango na nga ko yebisa moi si batwa na nga ko influencer mutu ke travailler avec les PO za na ozo tiaka ka ba ordre na vie. O tie ba discipline o comme non riche. Oui, parce que yo zo zwa vie na yo na sérieuxté. Kaka retraite, convention, chasser les démons o bananga na chassa. Siko akendra tende. Siko ngolo ba ke ba bima na bonzambe. Non, moi je suis dans Bonzambé. Nous sommes moi dans Zambé, papa Mokileza et Tata Nanga. Donc 50% je vis dans la spiritualité, 50% nous vivre dans la physique. Dans sangi si on union sur nous cultiver par ensemble je vais prier Seigneur intercession 5-17. Na prière chaque jour. Et je marche dans la crainte de Dieu, puis dans le peuple de Dieu, abimana également, vite ta vie, na physique, vite ta vie, na spirituel. Ce qu'on va vivre dans la spiritualité, déjà comme riche, je serai, le moyen héroïa. Mais là, yango, nako sala symbiome, oyo la stratégie à lobby boye. Moutouazan a part ya vie naye 50% la responsabilité naye. Tout à fait. Donc 50% monsieur Ali Nzambe. Yes. Donc vie ezaka la spiritualité. Non. Donc yango tout le monde va te belé, bazo demeurer na pauvreté. Pauvre en esprit.
donc so na zongi na tango kala donc ngolo ba yete toi so na tango manité il faut bunda na kindelo bunda teka maine na lobaka teka makala zala na vision oyo sala eloko yo mona sala bien sala ko sala pona batute. OK, donc si vous to lo bali susuke la stratégie a comprena il faut travailler pour nzamba pambola misala ya maboko na yo. Yes papa, na travailler ka yango moni question na voyager neti to yebo yo sa na voyage surprise parce que ça mbongo organiser qui déjà organisation ça qui spiritualité nous ça qui pour prier en fait et rêve na yo et pour qui ça la moi nos surprise mais entre temps na physique so sont billets au bouquet hôtel ngana yende na so savourer na sima kuna non contempler Marrakech parce que yo ça qui c'est venu comme ça va te préparer quand cas spirituel mbongo kiti na banque et sombi billet et bouquet hôtel non tu as travaillé pour tout ça na mkola lelo ya ngana ngana c'est la comme ça peut moi c'est OK toyoki o la stratégie alobi boye ndeko mobali ndeko mwasi eloko nyonso surtout na vie il faut travailler. Yes, ndenge nzamba alobi na biso ke na kopambola misala ya maboko na bino donc elingo loba ete nzambe soko zo sala te nzamba kopambola misala ya maboko na yo te il faut mutu asala po nzamba pambola mosala ou azosala et soki osali te nzamba kopambola yo te. Alors la stratégie donc ngito loba ete yo longwa na yo na monde ya ba slogan oyo ba yebisaka bandimi l'église na ba promesse comme ndenge na linga ka via slogan que je serai nga na zamuka je serai que moi je suis na vivre oui na vivre net na tous les jours toi lelo la na la muki lelo les 5 na yebi ki na sali 50 ans na consacrer ce que 50 ans na na osala nini na zo mona de ke nena o préparer voyage nanga voyage na o préparer spirituel mais na physiquement na o bomba de mbonga hôtel mbonga séjour pour il faut na savourer vie nanga et c'est ça la vie de la stratégie. OK, bien aimé, ce que nous comprendre la stratégie